esali ke lelo ba yindo baya pe na mboka mindele ba mekempe kotsala betonga pamba te tobosana culture te. Eza facilité na yango raison pour laquelle ke pona ya dinduluzi to lobi lelo to mekalisusu kozwa invité na biso na mokolo lelo oyo to bengi bongo na manaka ya mboka ke Tata Ngunza. Ngunza zali nani à suivre sur le plateau. Tata Ngunza mbote na yo mboti mopanzi sango ya Luzito Bilili to pesi mbote pe na bandeko balandi epai bazali kolandela biso na ngonga oyo bayenge keno mokakozwa matondo na mokonza bakonzi mfumu Kimbangu ya kimpa balongo pe bakoko matondo. Voilà nango matondo mingi Tata Ngunza asili kopesa biso lisusu mbote bomona zongisili biso boski pete bolanda nini oyo to bengisi lisusu Tata Ngunza awa na Denzu LMP TV oyo ezali chaîne wa bino ya mboka na yango to kopesa bino ba facteur nyonso donc musala soki ezali kokoba seki to bakisela bino pe ba facteur po bozala na esengo. Voilà Tata Ngunza to monaki le 3 octobre le 12 octobre parce que mois octobre eza mois moko penza ke oyo Fumu Kimbangu na bunzoto na molimo oyo penza alakisaki na mokili me de fait ke kaka poso oyo bakoma ngote Tata Ngunza pe ozalaki kidiba okoma ngote parce que na milulu oyo elekaki wana yo sili koyebisa biso ete ke ba yindo Biblia ezali ya biso te. Donc en bref Biblia so ezali ya biso te. Lelo so totali na bokonzi na Afrique centrale précisément so totali na République démocratique du Congo ba président tout baleka ya musulman la raté presque bango tout bazaka ba fraternité chrétien même na ba député ba ministre ba généraux ba na fraternité chrétien mais comment siko lelo baya lelo yo oya kolobelango pe na mboka mindele ke lelo christianisme eza ya biso te omoite ozopesa bana na nzambe confusion matondo mingi tuka motuna ezali malamu mingi pena koleka pamba te zo permettre bandeko ba percevoir biso susu malonga le musuna milulu ezalaki ngonga pesa makiti ya kokende pena na molai ya likambo soki tolobi Bible eza ya biso te ngeta eza ya biso te po topesaki ba verset tel que Matthieu 15:24 au prouver que ayaki pona libote pona maki ya Israël tel que Luc 1:30-30 topesaki yango koloba ete Jésus ye moko amilobelaki ayaki ko remplacer trône ya kokone David. Alors David azaki roi ya Congo te ya Rome Congo te aki roi ya d'Israël. Donc si Jésus a ko régner éternellement ko régner na Rome ya David koko na ye oya panza en Europe o lelo ayi kozwa bokonzi ya mokili na États-Unis d'Amérique. Donc ko régner nde awa moni ba prêter serment na Bible. Mais pour les Africains photo zongela nzamba mpungu tulendo o na bankota nyos bakoko balobaki apiaki komboni otorobengela être suprême na biso. Donc eza société ya kozala na une grande majorité na foi chrétienne. Yango moni Congo rien ne marche, rien ne va. Donc toza stopper pambate to pesi Fumu Kimbangu mu Congo to pesi milimo ya Congo oyo balege biso Congo wana poto benga poto Tata Mbongi azolanda ingeta poto bengama ba congolais de ba koko wana batikeli biso mabele ya Congo. Donc na logique nango il a fallu même au sommet de l'État bangunza baza na accès na mokonzi ya mboka po bazongisa la foi kimbangiste authentique ndeto kambama a conformité na milimo ya Congo oyo eponaki bokonzi ya Congo. Mais lokola bazo kambama na milimo bapaya ba pasteur ba évangéliste ba apôtre et bazingeli mokonzi bazingeli bokonzi ya Congo nde pasi ezali kasi ya moko kwa bazali ndeti mokakozwa na député Mbuta Ntingi Pululu moko nitumba oyo pe bongo Mbuta Safu aza pe kotombola mungongo ya koloba mvuluzi Fumu Kimbangu déjà mokakozwa soki elati ba député omona Congo ako jouer rôle na ya Congo ako débloquer ba secteur mingi et bolamu ya population ikoya ki tant que tozaka na foi chrétienne oyo kumba keteki bakoko et détruit Congo spirituellement mentalement pe physique ya Congo eza ya kokangama tokoko ko s'en sortir te na kombo ya Yesu na kombo ya Nzamba bapaya na kombo ya Marome na kombo ya Buddha kombo oyo ko débloquer Congo kombo ya Fumu Kimbangu dia Ntungunwa matondo. Tolandi Tata Ngunza na question oyo tosili kotuna question kitoko parce que na milulu wana tozalaki présent
reportage nini ndenge toyebisaki bino ke LMD TV au Télébanda TV et qui pesa bino ba facteur na tendance nyonso yo zali kobanga na koleka na ba plateau ordinaire o zali plateau ya Tata Ngonza TV plateau ya Denzulu Zitu TV donc bo s'abonner massivement et que sala bino elonga mais na kati wana Tata Ngonza opesaki des versets bibliques to nota ki yango peut-être oza surpris na plateau ke Télébanda ya Denzulu asila ko bisango opesaki biso Matthieu 15:25 bo comment Tata Mbongi, Tata Songo, Tata Bora, toyebike bozali en ligne, bozali kolanda biso Tata Longo qui m'abene en direct à Montréal. Yepe azali kolanda biso pe na deuxième verset na yo osila ko pesa biso na Liki 1:30 à 33. Toyebite vérité o Tata pesa biso. Yango ezali kaka ba verset clé o ya tanga ki bien eza pene loko même biso pe to ko développer na yango. Yango raison pour laquelle Tata Ngonza a fait biso répondre. Ce qui contradiction ezali bo commencer wana bo s'abonner bo sa liker nde to Tata Ngonza. Tata Ngonza. Mais na ndenge yo lobi wana lelo opesaki biso lisusu lisese moko boye. Olobi na biso ke biso bayindo mboka na biso ezali mboka o tozate. La photo zonga mboka Tata Ngonza. Yo moko to bengisi na no famille na nzela ya pasi. Mercedes pe camion ngolo tala vie oyo zo vivre pona nini te yo banda ko zonga mais zo pesa biso message ke biso bayindo mboka na biso eza filika matondo mopanzi sango moni to seki pamba te moyindo zo talise danger eye azotala na sima mukongo no paluka ba futilité réalité to pesa on a lisese so to le bayindo tozonga ingeta ifo tozonga posango oyo makisi garve ayaki abundi nango même tiba masuwa babatu esomba makasi na trahison bayindo batumba ngo babebisa po bakwate kozonga ifaki bazonga parce que solution ya prisonnier ezate ki osombele lamba akolataka na prison non pesi mbongo aliaka na prison ma pesi sapato bilei azaka na prisonnier donc solution ya liboso ya yambo ya malonga ya prisonnier za abima na prison donc prison o bakangi la race noire, la prison s'appelle christianisme. Prison comme dans l'islam. Prison comme dans le bouddhisme. Prison comme dans la religion étrangère. La secte ya bapaya. Il y a des kangi mental, il y a motomoindo. Donc il faut to bima. Alors ko bima na yango nde to ba yete photo ça la bac donc to zonga en Afrique terre natale nabiso. To le barango malam, on vit mieux que chez soi. Donc kila bapaya, moni mboko komate ma pate kweya. Alors comment la réalité autoza kolekisa awa zaka ki comme si choix ezate puis Afrique baza ko présenter comme si ba tuerie kaka mabe zale puis bango mosu baza batu moko liboso o balingi insécurité exemplaire en Afrique po to banga ngwa distance to zonga te to servir bango. Alors c'est ça mi balezali tozali lokola na mutuka chauffeur azali ayebi nzela molakisi nzela za azo simba volant toza lokola biso batata ngonza lokola ba receveur moko tabela na kati ya mutuka bela libanda mutuka receveur mota kota ka avant kangi bongo batazo bela faut pas kota donc ya kota ya suka donc soki tata ngonza azali awa ezaki tozo kokola tozo belela ba ya kozonga ba milengeli bazongaka po ndenge tozo kende ba danger za makasi des fois kozwa tenter les receveurs ko kanga koti na mutuka kangi mutuka de maire des fois kozwa tenter ko kota amtolo ba oza sérieux. Alors botanga la Bible ya Noé botanga la Bible botanga malamu mais wana ekozonga eza déjà et bandili likokisa déjà ezali tebi ngonga te tangu te mais to milengela ba milengeli déjà tozonga et totika ko sala gaspillage ya misolo ba feti weza na ngo pleine importance te ba concurrence te po toza siripi pa to kende te to kendele mingi bakokufa na ba nyonga bapaya pa ba ko kende okufi na nyongo izaye sou pasi parce que liberté ne se banda awa na physique soki adi oza muta nyongo yeba ke pa oke kono kesko sécurité na nyongo correct ko futa yango modi bakoko na biso so muta kufi ba ko belela na za na nyongo adefa nyongo nani na pas devoir yé parce ba yebi ke pa zo kende landa yo moni donc kusosula malamu tata ngunza eza pona bolamu na biso soki kutu esenga ki ba baksa su batu baya lokola ba éclairer toza bongo toza pena banongi donc tozo tala poto belela a grande masse moni poto zo belela tozo loba fumuki mbango ako ya sute lokola 1921 ali puta
po aloba akoselaka banzoto oya bato ya poni biso bangunza pe topanzani ebele. Donc soko ozwi makoki ya kozonga omilengeli zonga soki nanu te milengelaka obongisa pe pa kokende okuta malonga soki pe baepe ya matoye mangongi bakozanga te nde wapi Fumba alobaki mingi bakokufa limikila bapaya n'espoir kozwa bien-être mais bakomona susu baboti na bango te ngwaka yango tokokufa ebele koleka à cause matériel na bandi tolobi o esengeli koloba tosali devoir na biso ya kinganga ngunza maton. Voilà Tata Ngunza soki totuni question oyo parce que tozalaki wana présent tomeka kozwa moi reportage par rapport à ba question oyo Tata Ngunza a répondre. À suivre reportage Télébanda TV. Bible a dit, autant Matthieu 15-24, Jésus a dit, j'ai été envoyé pour brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà de retour, bozu message ya Tata Ngunza oyo asilaki ko lekisa na milulu oyo asilaki koleka na réunion na salle de réunion bazalaki parce que be invité bazalaki mais to me karape komona na to yo ka Tata Ngunza alingaka nini alobelaka nini parce que awa to yeto omona ba makala te posomba makalo tumbango boye omona makala moko différent to bakoni nde mutezaka na plaire o babengi firewood na manaka ya poto firewood mais Tata Ngunza alobi tozonga imeye na abandi te aza na Mercedes VIP Tata Ngunza voilà ya denzulu zitu mais tolandaki mukonzi ya mboka États-Unis bisika wapi biso tozwami précisément awa na mboka tobengi États-Unis na 50 états alobaki elongo moko boye tokomi na moment ya apocalypse nucléaire. Tata Ngunza na message na yepe aye kolobeloko spirituellement ou physiquement tolanda nano bangunza pe bango bakopesa biso vérité pe elingi kolobani. Tata Ngunza lelo tolandaki na manaka ki yo pe obimisi langage oke tokomi lelo na moment ya apocalypse nucléaire pe olobi lisusu lisese ya mwasi ya zemi ata amemi yango 10 mois 12 mois suka fasa nini fo abota. Mais Tata Ngunza omoni biloko yo obimisi biso wana boye sur le plan physique expliquer biso na tozana posa pena ko décortiquer yango pamba te tomeka kozwa oyo nini ezali na kati maton tolobaki wana connaissance de cause pamba te ya l'air déjà kumu yekola lobi bongo apocalypse nucléaire aza ne pas quitté aza premier citoyen américain donc il y a une raison nango ya lobeli bongo pe tolobaki c'est solo ozongi wana ya 9 mois parce que moi si ntakumba razemi donc ba nation oyo toza ba nation puissante donc bazali na ba bombe nucléaire ba bombe bactériologique et ba sorti nyonso bazana ba bombe anatomique déjà ils zemi po na bango moni ba bombi on ba nation na bango da ba bombi ba zemi wana déjà durée d'enfantement déjà ils ont na presque na terme babimisa et rankini wana déjà yango moni ke ba komi na apocalypse ba nek na Genèse ba évoluer ti après apocalypse livre mususu ba ki se zate donc suka donc ba komi na 9 mois mais etikali siko kaka ngonga ngwe koka si ba komi na mukola 9 jours na bango teka mukolo ekoka 9 mois na babota donc ata eleki 9 mois ata ba komi na 10 mois suka ya mwasi eloko libo mwana ekozonga na mukongo te suka fabima asala morni fausse couche il faut bima donc ba bombo wana il faut ebeta ekobeta donc ba dégâts ekozala na ba débord na ba deux nations oyo baza kondongwana et yeba ke toi na poche mususu ya dia ouverte toi na poche ya Chine na poche ya Corée du Nord des risques déjà yemtaza sikoyo déjà na bitumba donc vouloir ou pas akobeta ngo siko moma kobeta yango tolebela bayindo moma kobeta est-ce que bateau ekotambola bateau ya voyage bakalko ekende là kobeta est-ce que ba avion ya ba voyage ba avion o to ememaka bato ba civil est-ce que kokende avec ozaka ba hélicoptère ba avion de chasse ba avion de guerre mtekende donc tokozala ba bouclier humain oyo ba ko servir na biso pour crise ekokota parce que nos productions kozala ba ko produire souté to ke susu ba overtime te to ça c'est mission boité na série de boité parce que pas ko yebani te alors
toluka bilei est-ce que vous la privilégier na ligne batie ligne ba américain ya ba blanc yo fa africain ba peso liboso bilei to pesa américain liboso bilei donc toi na seule voix oyo tozo lobela lelo oyo o milengeli salabaka makambo yo balobaka kaka boye parce que nzambe soka ko agir majorité te a agir pena inconnu moko te mutoka boyebi pas za minorité de nzambe agisaka bongo olobaki na yebaki te sango komeli ozwi responsabilité ya kopanzango na bandeko mususu donc tozokeni na moment déjà ya 9 mois ya mwasi ya zemi ya nation oyo eza na babombe nucléaire anatomique chimique biologique bactériologique bakobetana bango na bango ezalaka losa bakobetama siko biso baimmigré oyo toimmigre bamboka wana etobatre bomona so tokosuka boni toyebi te soki tokokoma na bokasi ya kokoma ndeke ya kokoma mbisi po tozonga mabele bakoko na biso soki te okufelika na mabele bapaya meyebaki ezali risque parce que aller sans retour okotika bana ya bana so bakozala en vie soutien spirituel ekozala te parce que chaque tribu chaque ville abatelaka ville na ye donc nzeta na racine na ye donc kozonga Afrique okufa na Afrique vaut mieux eza malamu mikoleka na kufa na Afrique epamba te mboka bonsomi okufi na kibopaya eza mboka ya kinkoli ya kibowumbo matondo mingi tata sikoyo ozoko bakisaka kaka bigima ya liboso lobaki ni mission sur le micro ya denzo zali ko lobaki te non c'est meto zonga to kufela kuna siko banda ko to sombi vu to zo vivre donc c'est que photo tikango matondo mtamayele atalaka signe du temps mtamayele soki mbula zo beta alingate mbula esi prendre ya yebaki mbula yo ko beta parce que météo asalaka mbula te mbula se zala va météo ezala donc yenda tanga ba signe du temps compagnie ki atembula ebeta au tas de pourcent parce que mbula ezoya mupepe kozala ba kate kozala ekozala même mutuka ba opekisa ngwetambola parce que makelelo ezoya eza matata donc soki tozwaki ebanda kwa mfuka ko batela bana c'est le calcul physique yo salaki l'homme propose Dieu dispose tata ngonza en direct ya denzuluzitu vraiment que bo like bo tala émission o kitoko bo landa message ni tata ngonza pesa ki biso ko banda na conférence oyo basala ki milulu basangisa ki batu pe wana plateau mais tata ngonza olobi lo moso suka makaso beti lisusu ba bombi o to ebite soki za ya Poutine soki za ya nani siko to lobake lokola ba bombi wana ekebeta c'est que tozozela lisusu confinement mususu confinement oyo oza kozela le musu confinement moko eza éternel obimi soutien ya okoti na ndako na ndako ekeye obimi soutien bon oui José Nguti ozali koyoka mwana ya bilaka voilà un grand merci na bino baso bozozo attend ya kolanda ya denzu plateau oyo ezali ka bongo pona tata ngonza te plateau oyo ezali pona biso banso ozali na temps ozali ne lokono ya kolobela ozali na facteur acto koboya pe bobandozwa ba info news chaque semaine moko bobandozwa 3 émissions kolobela oyo etali vie sociale pe oyo etali mibeko ya mboka pamba te tozali komona bandeko pe bayebele bazali kotambola libanda ya mibeko ya leta total eloko moko na opesa bino pamba te poto ke na dernière question na biso yango na analysaki kosala bino biloko oyo bokonzi euti na likolo nde ekiti na se mais nzambe ne mutapesi biso pe matindi pe biso nde tozala parce que ki bokonzi to pratiquer yango eza ki bomoto eza nzoto mais église o ba bengi église bien lisanga po bosala yango na se fo bosenga susu epai ya leta mais leta wana nde azali mwana ya nani mwana ya nzambe omoni donc na yango na biso bato totala biso bato mais ndeko denzo alobi eloko nini donc na kati wana ezali motuya donc nzambe ye nde mutasali biso ye pe mutasali mibeko tozaka na 10 commandements soko yebi te okei na Exode 2 1 à 17 donc otangi na Exode wana omona 10 commandements ya Moïse ezaka wana o batindikila biso otangi yango bien omona na kati sikoyo mutu o nzambe asali nde biso te olobi bonga na za général bakobomona lisasi te olali pene olali mais po lamuka fo nzambe ndapesa sikoyo pe molamuka po ki général econtinue po soki azwi yango général akufi mort subite na yango raison pour laquelle que ezalaki kaka mwa briefing na kopesa bino mpona kosala synthèse na biso tozalaka na question moko ya suka siko tata ngonza na maso yo olobi parce que tomoni monde déjà seningani oexplike biso biloko oyo ezaki lelo bato batelema bafongola miso siko na biso bayindo oyo tu toza à l'étranger tokota Amérique Océanie
Asia, Europa. Parce que l'Afrique n'est pas un berceau de l'humanité, place où les biso tozong. Donc on a 4 continents, na biso tout on a 4 continents wana. Oyebisi biso bayindo nini? Ya na 5 wana nyoso bayindo ba panzani. Yambo nano Moïse, il était fort en parole et en œuvre parce que il a été instruit en Égypte. Dans le livre Actes des apôtres Kozwango, les banques ont dit commandement, nous avons tous là qui n'ont plus que 10. Donc, avec Kakandam aux qui 10 parce que à côté qui na mozindo à connaissance Égypte antiquité, aux qui biso africain. Donc, bon a dit commandement, bandi pe ba commandement kaka na apparition à Moïse. Donc, ancienne Égypte antique déjà et bandek d'ako vivre avant apparition il y a l'opposo pembe azala. Donc, bazabana et bazu moi pourcentage ya reine muke mais ce pays ndenge qui na aussi la bango boye ba ko kenyaka lisusu te ti jusqu'à l'éternité. Ya tozonga na mai boti koloba baindo nangonga oyo bakata balien oyo batisaki oyo basalaki balien na Jésus na Mahomet na christianisme na islam na ezaleli ya kimopaya na occidentalisation wana bakata balien wana et bati c'est pas so balien ezonga na tradition africaine na boyindo na bango wapi oyo bango na il faut babika twana moto moyindo abika donc tonga su moyindo ya sika yenda biksa sikoyo Congo pe bongo Afrika. Voilà, j'espère que tu comme na suka ya émission na biso trouver to pesa bino ka biloko eza bongo 25 à 30 minutes pambate l'émission to comme ko sali la ngonga. Vraiment que na mamero o bomoni ezali affiché soki bobengi biso wana bokozwa biso boye bandenge nini sengaka po o participer ezala ozana podi na yo cosmétique tozali bongo na ba info rediffusé na ba manaka nyonso o to bengi na bandinga nyonso pe minoko nyonso ya français ezali présenté par ya Maman Ange Feza. J'espère que vous allez collander chez Feza. Donc, azali bongo moko ya biso pe ya lingala na portugais et simbami et pas ya ndeko denzu duzuti ya Congo pe na swahili to teli bino ezali présenté et pas ya quelqu'un mais yé r akolekande ako se présenter na manaka maso pambate to zali na posa ya info communautaire to yebaka nini ezali koleka loi esengi ndenge nini pe biso to tambola ndenge nini na mboka ya bapaya oyo tatangunza apesi biso lisusu ba bombe par rapport oyo eleki ya Poutine. Tatangonza matondo mona onde la fin na ba téléspectateur au so bazuita ya kolanda yo parce que to combination na suka ngeta to ko vivre na no mulai ndenge basengela ka biso buto moyi bo moyi mulai na mulaki sinzela to liloba ya suka ndini mission oyo ya liloba ya suka na mission oyo ezali ke ba pesi yo matoi pona koyoka miso pona komona osali la cerveau na yo rekoza la malanda ngulu ya foi chrétienne ko finga na ko tomboka nanu te mais lukalanda ososola zwa Bible notanga engonga ekoki ya lumière fumuki mbango azongengela bayindo pona bososoli soki bowumbo eyaki na imposition na fimbo na kobeta et na ba façon nyonso o esalaki ke ba contraindre mutu vedi ba imposer mutu la foi chrétienne Bible et muta s'accaparer nango et a comme ça ngo docile veut dire a lembisi yango a diluer yango na banani et comme normal pamba te ye moko asibi pasi ya christianisme ya islam mwana ye pena na fimbu ye pena na munduki ye pena na machette na mbeli na épée o jija simba ki potang samakila ya bana bayindo bana fumuki mbango lenge bongo tondini la foi chrétienne na ngonga tozo kendi ya mokonzi na nguya kwa tulendo oya koya koyingela na sommet omoni yepa koya pambate lokola baende bakangi siko christianisme makasi koleka bako kolasha ngo te yepa koya na même formule po sikoyo abengana mukanda oyo izoni kola baindo abimisa la foi aveugle ya christianisme oyo ikani baendo na moniokoli e abengana Yesu na makanisi ya baindo po moindo azwa lubiko bakita bamata kombo ya moindo kombo ya Afrika seki pwanza moindo akobika na kombo ya mvuluzi fumuki mbangu mvuluzi ya bandombe
Matondo. Voilà, wana to siliko landa maya tata ngonza na oya siliko remercier bino pe biso ba o to simbi bongo na nzela ya communication to zali bongo na réalisateur oyo azali ko sala bino ba info oyo Cristiano Ngamvu lebo ye bongo azali bongo voma na sima ya kamera oyo asimbi régie oyo bokomi komona ya denzo akomi kongenga ba plateau kitoko boye ata soko za na numéro na yebengai obengi Cristiano lebo nde okongenga ndengi tatangunza ngengi ndengi ya denzo ngengi to pesi bino ba mbote me bo bosana te bo like bo s'abonner donc bo subscribe wana na nouvelle chaîne oyo ki pesa bino ba fo pamba te to kabuli pona droit d'auteur télé banda ezali TV na bino ya mboka oyo za ko pesa bino ba info donc LMT TV azali kaka sous département na Katouana na yango raison pour laquelle Télébande Koufité Télébande Zalinde et Kabuli Bino ba rediffusion pamba te bozali na posa info boye a bozali na posa ya kobina to na posa ya kolanda oyo bino bobina ki ndengi to mesana nde bokozango na tendance wana parce que to Kabuli yango raison pour laquelle un grand merci à vous to kutani à la prochaine édition merci.